quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, Yasika. Avant que Bandele Tonga, mais vont à Sika. Il y a un moment que Congo, Yasika, il s'est imposé dans Katsa Mikili. Congo, Yasika, c'est super. J'adore le Congo. Mbote Balandi à www.congoyasika.com avec le boss Maurice Premier, les Diego Kao, il y a presse congolaise à niveau international, ça dit moto akenda poto tongo abanda masola presse tongo mais mingi bo mesani longi bo mesana kombo oyo na deji bo kungu mo pepe yasika na kati ya Congo yasika bande ko batali na bika bo tala biso monde entier pour abisito etala maraloga Congo yasika zate do wana popone engagé ka ngamoko bo mesana ngai na kati ya Congo yasika pona memelo makambasika na memelo innovation ono bo monate en tout cas totike batu basala be miso internet totike batu basala totike bana basaka na basala ba délire na bango mais to moni basé musala ngo mesalo d'ontologie en tout cas Blaise Alingi café noir de la Norvège au contredit ngate mamno lo basadi ba osala musala mesalo d'ontologie te yango to yewana pona ozo sabon na nzela pona relaxa bonde ni musala sala mapa na nzela ni moko to chaka na se ya ba télévision na bino na se ya ba iPad na bino na se ya ba téléphone na bino tellement ba remarque circulaire tellement makasi pour na artiste na bino bolingara mingi Charlie Nongi vit de loin to ka ki samwe mo ba chele poison à Inde, tu vois, Susuke, à Koufime, tu ébuté ce qui passe, ce qui passe, il y a une rumeur, il y a un autre qui est un artiste, c'est solennel, vraiment dans mon laï, par rapport à la rumeur, nous sommes tous les cas, comme on a eu, tous en a vie de loin, Charlie Nongi, Mbotenayo. Ouais, Nadej, il boit comme Mbote Mingi, donc il y a un peu de fanatique, Charlie Nongi, il y a un moment. Il y a Charlie Nongi d'habiter. Ça me pendant qui l'internet et pendant la Kinshasa que Bacheli au poison. Il y a deux artistes qui ont confirmé qu'il y a effectivement Bacheli qui au poison. Est-ce que le Cameroun a remis qui a solo qui n'est pas Inde? Voilà quoi. On a dit qu'il faut ma poison. Depuis Mboka Moko Karapunga la faja mami quoi. Mboka Moko na koko tanga kombo te parce que ba fanatique na ngapi kuna bazé belé. Na constaté ki yango donc na Mboka ngo nazalaki baninga na ba collègue ba ekoya to fami to baé na kena ke continuer sur bière na ailleurs na démarrer ka pour Mboka ngo na ma volant quoi. Non, ça dit quoi? Prenez par exemple personne Angola. Mon mémaka. Au moins tu vois Guilin Sima, au moins tu vois Papa Koula, au moins tu vois après ce jeep donc grévé foutu la lié. Prenez par exemple. Balek sur mon tu sur carnet, rouler là. Document c'est ça complet donc voilà. On en a permis à Sadek. Ma senti na volant hein, na aucun des volants. Mutema, ma moto quoi, ma moto, mutema moto. Peut-être nina milema sanga nana meli whisky na ba mister nani la continue sur ma sanga bo yango selinga faux na komi na flat na pelsi split na mulika jar lokola voyage avec no ya tongo na démarrer car na bengi mukoloka na bife ngana ozonga car yani otika kana aéroport kena biro motika contact na komi na aéroport et bon ndé muté sala bo amzusu pour na meli whisky tourna ba bière sangsa nani ataka moi Red Bull ndé ya ko la moka tana comme na Brazzaville na foot hotel na koti kaka ndé na zaki na bilamba na na sa loger moké l'état na la moka iwa comme omuni ndako immeuble ko yaki na délégation Gambela na ko ya bongo OK otambola atana bureau de yo traka voyage oh peli discernement na bilamba na ko nzabe au problème ni na liaki nini na melek nini on a l'air à trop mais comme là t'as réussi à regarder dans la vidéo comme les a vu quoi c'est qui est bien réceptionniste qui assemble dentifrice na brosse t'as même oh c'est un problème n'inga na compagnie na ba j'ai nous et ça et lembi la vena atombolinga na kokamiti na bilamba na no sokla et simba katamba to comme hôpital na comme hôpital boy na zo expliquer ba nsampe na nazo expliquer docteur na Brazzaville ozo kandeni donc docteur azebisanga tika ba vanti makambo ya théâtre olingo ko folo kwa ba vanti donc docteur amona ngolo ko zo sala scénario omoni le solo to yoka ke lui de finesse ko fona ba vanti yonga na mona na expliquer mabité na silika vraiment pas ba perfuser nga amulika ja
talaka bana j'aime bien mes enfants la mission na kufa devant bana nga ke ba yokana ça dans une canot rapide na zongi brasa le lendemain na on na rendez-vous na ambassade des États-Unis parce qu'il n'a été invité à mariage moko na Las Vegas il y a coach le grand coach international Guilherme Sengo Adoya ya bien sangai donc nazara invité surprise pour moi sinaye alinganga mingi tant na ke balui ke contenir makambo eleke ba 19 na mboka mo ba pesa visa exact retour nanga na équipe so sanza on a provoqué moi soyi donc soyi pene ke eleli ata ezongi soyi pembe walikuwa na beta pele ba est trop na ibya ba idéologie ngabi o na lie eza poison Master mongo na bune ebisanga so za na poison mais là mingi maltina et réflexion so na poison bolim sa pona publicité na bengi mo na ngani balé jubilé na bengi mo na ngali boso sevi nongi na wa ni balé jubilé na acteur na nkela yangani nkela petit nga mukuse boy to fenda mo ko mo mutema kaka moi papa mais là ta bien na tembo pardon ba pesa nga pona mila kami tembo bo pesa nga maltina na mela kaka de mutema mais c'est bon na pi bonga $20 mon aki na obo otu ko futanga na soya na bo pe samo na bika na hotel mo na ndako donc na mi comme na kuti taka bandaka banda na mi na kuti na porte sima na dîner kao non ko sanza donc na longola pela distance ezo longo ezo pumbwe lokola moni chwa que je suis toboki na sanja parce que pene ya katikati ya cantine petit na Patrick balance na on ba na parler ba comment on le fait problème ni nga do tika na sanza na sanzi na osanza na zo kosamble na samuté nzambe na sala mutu mabete na yebi kisité na yebi nité opesanga likaba ko sepeli sabato ata ba jalou ba sanza mo permettre que ngana ku fa venir bana na ngai bana ba mike bona par exemple moi na ngai liboso na boti moi na ngai liboso moi na ngai bali mama na ke bota moi na ngai liboso mais maman de senté ba pona ba na senté na boti moi liboso na senta voilà na boti moi liboso kaka na momento ka ba momi suki aboti mona koli la kumisi mwange mwana mibali mama ke bota boya sala hémorragie mwana ngai bala tikali mama akufi ibwa kongo sikoyo nzambe alianga na moma oyo avenir ba petona esuka ndenge nini no yebisa nzambe na sala mutema papa na tongo na lali mais mutema zaka bien te na bengi fe na ngamo bona lumbwashi papi za gombila numéro elekate na bengi vena mo edo poakaba elekate na bengi trésor mputu elekate na bengi patu kabangu elekate na bengi kidiaba elekate na même problème ni ndena ko benga tana kana obeta na goma na yebaka ami moko na bengi ya ndenge nini problème ni ngapte nena yeba so mutana poison ezalaka ndenge nini habité zana tu na mama na biso ko mama na biso ali poison des fois nde batuni mama a komeninga vocal quoi somba de verité tokisa yango et comme faire moko et c'est la moto so mais chose en poison même pas 20 minutes au sens so au sens sans même na vase même na cantine aux une c'était on dit ko la licence dans so zo tombe na bazei c'est que ça poison na bengi ba na ngai na bengi ya sevi nabi ya tala problème yango bokene mbangu bana bakei basumite basali ndenge bayebisaki nga na pas maman muninga na nga et ko sala ki même pas 5 minutes et au Congo tasko cantine a quitté vase image yango on a Benoît na parler oh mona on y a ce poison et là on y a mona Benoît on y a ce poison au moment des eaux brûlées on y a ce poison au coup du deuxième tour tant à sanji à premier tour oh tinel te wala ko tinel qui hier ce que le lendemain na ngota na confirmation na melite wa moi na aloko santo ne sais pas film ngo ba film moi na ngandi azu courage a film azo le la zuka moi imagine na ba sansa ba film ka ka poison ndine benga ti ba te ba na benga masana ngata biloko mingi faut qui se uta comme mais ça na vérifier et ben attends ndeka za GDG ya ninga mboka papa mo passer ça ngokuna ayaki beaucoup plus pour na ba politicien mboka na ninga faute quoi mais azovi azana avenir tel après c'est un numéro papa wana nake tam na komi atunanga ko telote abimisika likasa mwa bibwa ka soyi na bwa ki soyi likasa noir a déjà posé ma casse pour na salle so $350
choisi te na poche na na $150 na mwana liboso na mi balé papa to pesa kaka ba pesa na vie traitement na ndenge na comme na bo mais ya kokama sikoyo makambo c'est le cas et bien mille sous vie de la Kofi. En tout cas, merci beaucoup. Bien sûr, Patumbombo comprendre que Ezaki a solo Bachela qui vit de loin poison, mais gloire à Dieu et les qui n'ont bien basungié. Mais ce que est comme si vous sous ndenge nzambe mutasungi et le comme si biso siko ke ndenge sango epazen so kufina ebite ezaki basunga ke basesa ko bien te na poison ngo bakisa ngo landine bien te retour bien deni. On est comprendre ezaki on dirait il y a beaucoup de gens à Zangelo Kabusala à Zana Facebook hein donc a créé ka news na créé ka na kombo ya vie de loin les apporter hein vie de loin à sepelisaka presque même na yemo comme ta panti sango na sepelisaka yi nana ni ranki na comment ko se permettre ya kusala ba bêtises ane mwana si covid de loin ba tira ko poison poani obimena mo se abatu olia ki mbonga ba ta production ba pesa ko ke robeto betité tozo na ranki na millier na binoka ya artiste parce que na millier na bino ba artiste pe bobo malaka trop bondi malaka te mutanzi ma grâce à munga non ibwa Congo émission non loba ele kana poto oyoka mboko to sala succès quoi na mikili ate moyoka mutu te albake vie de la linga mwasi na ye vie de na sala boy okutra même mon général grade akumbu hein mon général grade akumbu na mwasi ma vie qui ba mettre chauda ou mama claire ba ya 5 kumbu ba mettre chito kumbu ba noko boyo kumbu o ba ya famille nanga ba pesa nga ba félicitation belé mais ba ma poli na nzongo qui son nom réponse appelé ma maman moi ba José Congolo ba Loris la Congolia petit na biso vraiment félicitations na conduite na miki pour na yebi que so le longa na zate ba na nga ba souffrir on comprend ba luka vi na nga ebe ba e bon va venir ba ni komanini ba wa Charlie Bisenga bangunya elikia na nga sema si yo protéger nga. Alléluia, oh, Kembona, Yahweh. Vous avez fait le gamin. Artiste complet de ma part, théâtre, ce que vous avez on ne peut pas battre place poison ou ta. Mais tout seul là. Même si ok, tu coûtes là, master. Tu mets les whisky, tu cabane, mais n'a pas battu qu'il y a pas master. Pour avant de coûter là, master, n'a pas été bimela bela. N'a même pas place belé. N'a même pas master. N'a que conduire sous comme là. Ce qu'on dit dans le banane, barman. Bien ba camarade bien ba nani non ezaki ngani na zanga contrôle yango e permettre ki ebati la plan siko ya sango no ya okufa na éviter ozala kité ozaki c'est moi na zaki libanda na point noir que ba production non na kendaki na kelngotala na ki na Brazza na Brazza na zerisco match à Ghana na RDC soto lekaki ndena nga kota Gabon pour na kitala c'est premier que soto lekaki Ghana maman toke final donc boule ça que surtout les gars Ghana na ki le Gabon na ta demi na final pour dire que to mato leka donc ta to pour na Ghana ba message comment ya donc moi na ma piqué crise papa pour moi na liboso ye fanatique ne dauphin pour matin papa dauphin bengawa balbi au coucher à vérifier qui na zana bo moi dauphin pas bien na Brazza vite la makamzo le ka bona boye na pese ba mbota to pese na dauphin na pese na pomba leader mon artiste préféré na pese ya Faye Jani Faye par exemple na social kambango chaque jour à se contrôler et sobe la dit sobe na émission banana lia poison et sobe sai sungiata pakalo ya na Afrique du Sud kotika moi na bana kuna donc bato ba ba tala mingi ba mwana les places dans une grande famille. Si quoi, ils ont que ce que soit étalé à côté de l'ongité. Son nom sur la naïba. Ça c'est pas c'est que tu as un courage. Ça ça va comique pour ce cas. Et rappelez quand c'est moi à table. Mon colonna coco fanga mon. Nadej. Mon colonna coco fanga. Mon colonna coco fanga il monte à théâtre. Na kamisa c'est bateau na seki sa anza. Mouta c'est le kwana. Zong sa caméra. Mouta c'est le kwana yo panzanga sango na kofi. Yeba ke place ça au baki selinga Nicolo ebele na vie.
Tana batusu na deje na boka été maman na ngamo na Allemagne maman do atindi langa la na bika kaka prince ya weli neta sinatinda la na deje nga kola na via passe nga la na betoko etoko kutembe basaki na bunda ka pona venir ya bana ngai na ipsa nzambe na mosumu mais ko bomanga lelo te bana nga fo babima ba ministre na souffra po bana nga batanga Charlie longi fille de loin lelo ka muta panzinga sango ka muto asepela na ngai eza passe na pesi moi na nga suka mbote de garouche na ngola na pesi mbote to fia papa na kufite na zana bomoi moi na nga liboso ya sevi nongi moi na ngibale ya jubilé onesha nongi fia papa et de garouche ma cadette je vous aime bien ba fanatique na bomi tungsate sur Charlie nongi akufi toki na ndinga comédie ata na kufi lelo ngamo na otsa crédit na bengi bino na komi bisa général gra kumu na kufi na dej na kufi ngamo na ipsa bino ke na kufi boyoka suba tuté passe la beauté ma voilà merci en tout cas franchement c'est trop fort hein c'est trop fort donc musalo photo sala ngo bien et ate ke ko luka succès na kombo mutu ko luka succès na kombo artiste moko liwa ezanzela mutu nyo surtout biso to ba lekinzela mutu otika l'éternel azate mais mutu abimisa maya misu epoka rayo za ina besoin batala yo vie de la kufi pour un nombre de filles où ils ont intérêt na yo donc intérêt na yo pas s'il y a vie de loin mais betata les soloti pour ba bota yo tata nona maman ba sala kini po yo botama o boso na ngo un soso zo chance tata na yo seulement l'anniversaire faut tout na betata bo sala nini po bota ngai na maman question ka fo vie de loin ka kufa motema mabe eza trop yango zo mona Congo zo ko avancer te ozui lelo kisi ozui te a souffrir toke wapi bobo manga lelo po bana nga batikala nanani pauvre maman nga tikala nanani nga loboko moko ele bana redi nana ko sunga nga keta na salelaka bato na famille nanga lelo so problème ngamo lisungi botika ba bêtise Nazano na boina na profiter voilà. Merci beaucoup bon monde artiste à lobby ça sert à rien ba vie yango bozo zobanda wana publier marama batama be ya ba vie yango pe bo gagner na bino pe loté. Donc ça bien que ça la promotion artiste na ndenge ya bien bato ba otala yo que ozwa oza confirmation docteur T au soli même et puis na dej mutu oyo apanzinga sango oyo eza nani to koyeba kombo na ezaki site nini wana balaksinga tata na bango no simple tailleur azako nini machine tonga ba costume ni azaka talaka tailleur azana télé mais aka na machine à surfilage osoko tonga nini aka na machine à surfilage na deux boutons nani ngo wana ezaki na site nini ngo wana Libwa Congo omoni yango na kimaka ba makambo ya ba internet on a ba bêtise moni liwa eza logo mo eza naturel tout le monde a mon lekinjila mon boss Maurice Premier mon boss ya site na biso Maurice Premier donc tala niti ba bêtise boy à partir à présent ka kina kofi na yeboye place na zaka donc na bato o ba okima nga ba kimi o ba sepeli pour ça me penser to zolela wa les mêmes jours ngape no ya c'est bizarre batabunia hein mon pasteur Kalonji Kaba il est pas soumenga na pour nazala lelo bien mon pasteur nzamba pambolo Kalonji Kaba et ya yango moko donc car ndongo te yaka ndenge pe ezo sala ba faire quoi donc bato belé na ngola na mola ba gilensima ou ba papa kula na sapu donc Angola même ningani pendant qu'on a trouble ya kosakanate vie de la kufa comment monde a matadi mwanda mamuto donc botika vraiment bêtise et ça li bizarre na zana bomoyi na kufite et puis na kufa lelote en tout cas merci beaucoup à kufa lelote parce que nous avons prêté vie moulai pour azana bato o yazo bokla zana bana na ye on sait la bango zana besoin pe bana ba 6 classe de leur comme moulai mbongo na bango en tout cas colonel Bonabo depuis Allemagne on comprend la dengue colonel Bonabo ouais mon colonel Bonabo depuis Allemagne et puis Chouchou Kabeya Mobali Atalo na Norvège pour comprendre dengue lobby car vu Kabenge est leader na ebisa ki bino ke tambo benge
Mengo singana deji bokungu pesa sur information parce que Congo a sikandé tous aura information à solo est-ce que vie de lui a kufi témoigner tous en qui a vu Kabengé leader Mami Kabengé le Didier phénomène yo potungisa kinga en tout cas artiste na bino yazali Marachel nga bien encore la run racker hein jus d'orange il y a tête tenda place monter ma tête tenda Evan Daka maman na blessing maman na Victoria maman na tête de Junior na bébé na sosa di Mokalatazo azo mona mikolo en tout cas bébé fille de loin bébé fille de loin bébé fille de loin tenda bébé fille de loin tenda maman Rachel moi na tour vraiment botom la mingi batambongo bien papa na bango mais botom la pengo bola bébé fille de loin tenda bébé fille de loin tenda futa voilà quoi. En tout cas, message de l'équipe, maman Rachel, Nassir au noté, Nabi qui a monté la biso partout, bijou Diaka, Motema, il y a Moshingolo depuis Irlande, en tout cas, ma vie fidèle et monsieur, et puis la bonne sanité profil de Montréal, hein, l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord, en tout cas, Bambo Tenawe, Comelio, Kuna depuis, en tout cas, Mingi Mingi, boss Maurice Premier, les Diego Kaota, la FSA qui est en Marambasika, mais ça les biso parce que mes canaux Kosola Mouké, Charlie Nongi vit de loin. Au cours de cette relation, nous avons un patron de Kalavier Ngadius. Grand prêtre, grand prêtre. Nazara fier, Yarolbake, Charlie Nongi vit de loin. Moi, na Yangadia Yangadius. Nazara fier, puisque na aussi na formation moko, où est-ce qu'il na sorte de militaire pour être Bamura. Le meilleur militaire Yangadios. Nous avons FARDC, nous avons la police, nous avons bien. Moutou a la fierté Yangadios sur la vie de loin à Zati. Non! Il y a un Janifa Azali, il y a un Po Firenze Azali. Non, même pas. Carrément, à Firenze Yakat. Non, non, et le Kouana et l'Obama trop meilleur à l'Okuta. Oh, poto cimetière bas artiste. Eh, maman, souffrez c'est tout là. Souffrez Jennifer, souffrez na Po Firenze. Sami Mokili, Willy Mambo. Fio Tingoma. Ba petona ba ans, ba duchesse, ba 2 minutes, ba petona ba domazé. Ba mère na ba spaghetti ba meta na boka ba mosuté pour ba boka ngate on va couper la tangi donc pardon boka ta on a montage et puis na boka ba ngote donc ba na maman na ngana fait ba mota zigura nzambira moto sona master sona boka était mabete alisala bambota trop donc collègue nabino azana na bomoyi venanga devos pecho nani atira mtu oui arana salongo nani pecho nani Caleb oh petit non oui on vient noter oh oui asa vient noter petit na musala to na âge bongo vie de loin bongo lusi natanga na ba petit na âge muko na mazate âge vie de loin na batona nyonso na mukolo on a âge. Oh, vie de loin, je ne sais pas on est sur la saison de jeunes. Il y a un moment où papa n'a pas mot. Sorry Charlie, les qui n'a pas. Ok, Gabi Kilibaka Songo, en tout cas, là sur Osepeli, il y en a Emmanuel Mbombo, en tout cas, Syriac, l'homme invisible depuis Autriche. En tout cas, Osepeli, Bosepeli Ndengeni, vie de loin lobby, et puis, lobby Sami Wadido, prêtre Sami Wadido, la bosse la musique, les boursiers, Moubia la Maïmbi, l'attaquant de Paris, Babi Kalatezo, la Kin pour attaquer, vie de loin, en tout cas, là, si vous robez, on a sousté. Les boursiers, Moubia la Maïmbi. Oui. Voilà comment on a mis sur Bayombe, Moubia la Maïmbi, les boursiers, V, Soroye, ils ont prometté, nga mingi et l'autre côté, mais relation et les Kenyans. V, nga Gilles Bafou Mambo, Diego Musique, Kalutiti Marcelo, Major Bissadi, donc, Niki Tende. Balbi Niki Tende na mbali na pesa moto wana serre nanga asunga inga pe donc serre nanga Niki Tende Ben Olondo na Afrique du Sud na pesa mambota trop conseil na batu nyonso na vie tambulaka malembe koyokla muninga likunya te koyokla muninga jaloute cause na problème moto te ata likambo yi nzamba o défendre yo là conseil ya papa nanga
bayi le canto Redi Amisi na pese bambo tazana Paris bayi le canto ayebisanga Charlie koyoka kabato nyosote no kite toko kabwana. Donc j'aime tout Redi Amisi papa chéri jibe piano et mon pire vieux ya petit na Weranson Igo de la Forêt vient me manga bapoto et puis me manga sur bapoto me manga États-Unis vidéo no yo gozo gang États-Unis bi ke sangwe panda internet États-Unis ya wera sangwe panda na ke boke nate wa kelane ngana ba sankara kelana ba yanki pui mais bi boke nate non lo bien manga zo ba ADT yanki pui anga bienvenue tenta sankara de kuta wewa na ebisio omoni wera banda lelo na kangi misu sina kufa na testament nanga tant on aura na les poison na sala testament comme wera na kati okoma wera nini oh mama tikela ga nini na mama omoni tato abotanga amemanga meme kazangulu te te amemanga na suka na matadi bomba na yebite mwanda te mais na kena aéroport ya ofele na mata avion ya ofele na fana na poto ya ofele na lala kolema na Weranson merci de Jima Pata exaucé na Gladys botsaka mabonde libitino totsaka tofuka makapona tata wana Weranson vient na Weranson alongola net est-ce que donc makambo ye ya ba pozo be vietu na ngine tachi soka zaki mutal bosa ngoti na India Weranson tsaka na mutu na ce qu'on a testament comme tikela ga nini nasanga ba merci na autorité banana o nyoso le kana fina ngasunga nasanga ba merci wanila ngote ezaka eza mukona kufa ezaka pa mwana ngali boso eza na disque dur eza na ba flash eza na internet mais to bloquer yango so na kufa ki ya solo po mo comme bangisa sangue pendant no kufi atoki bon passe c'est que nena kufa solo en tout cas, vous comprenez, dit Charlie Nongi, vu de loin, adresser message dans Papa Chéri, ça dit Motopamba, et ça appelle l'hôtel, à ta PC Motoka, ou Papa Chéri, ça mis tout Kébélé. Mais Charlie Nongi, vu de loin, c'est bien dans le lot, au Ganga, au Pessiba, Nombo, Teba, en France, en Angola, en Kinshasa, au quoi c'est tout ça, à combien pour, et comment, tu l'as loué ça naturel, et comment, dans ma temps, artiste, tout le monde là-bas, comme bébé, Ningi, artiste musicien. M sous nombre ba nezo banate bala mususu baza droze eloko te photo ye bakada tomboza na bombo déjà poto bi yo kufa lilote si penanze te c'est à dire nzete pour ba tebe ba samela pour mais to ba quand même bana na yo baza combien ouais ba petit nanga donc ba petit moi une question tourner Dieu merci Mbokani ya Marlène Tessa ma sananga Dieu merci Mbokani atuna ngango Chancel Mbemba demi-pied Chancel Mbemba non personne Chancel non personne donc Youssouf Moulumbu petit nanga Youssouf Moulumbu Capo Léopard un allemand sauvage qui mange Youssouf Moulumbu Botaka na pese bambo tato Kebano ni qu'inspire petit affaire na ye ni qu'est-ce Kebano na pese bambo tato lei matampi beau frère nanga matampi bala lei kinanga o ala ninga po wana Brunel na pese bambo tato lei matampi donc batuna nga pe ba question même Cédric Makambo tanga monanga kabo o zaka jeune comme ça e banga français milai nga ba pesa ka mbongo ba question aussi donc atuna nga Charlie Nongi vit de loin azana bana 5. En tout cas, tu veux bien qu'il y a ses vies. Il y a ses vies nongi. Naki na voyage à Ibi camion avec ça non accident même si ngango. Il y a ses vies nongi ya balek na pesa mbota trop. Il y a Jubilé nongi mia filia donc Jubilé nongi mia filio Onesha nongi fille à papa Teresia Manzenza fille à papa et Degauche mwana wa leki aveni mobimba na bana kitoko Degauche nongi fille à papa. Ok. Tu connais ça sur la groupe jouer évoluer. Nous continuer quand on digital. Tout vient de Dieu, groupe tout vient de Dieu, tous les caca. Bana poto chaque vendredi à 18h na Digital Congo, rediffusion chaque mercredi na mini voilà na PSP na chaque mercredi na 12h. Na PSP mot na ba fan bala na mingi Igor Balou mais j'ai 30
ma petite sœur, mais j'ai 30, donc Nanaza Mola, Subisson Subamila, Dofingi vide, Loza, Libumonene, Libumonangande, Bachar Menangayo, et Bongo Yandi Mosa Soukandengeni, Tala Libomo, Tala Banzoto, voilà, mais j'ai 30, on appelle ça Mamoto, grand prêtre Kiki le pétrolier. Et n'a des chevaux pour arrêter, grand prêtre Kiki les pétroliers. Na PC Bambo Tato place à ça donc Gaïta Kodia na PC Bambo Tato et puis na PC Mbote pas les grands pétroliers lycéens et bâtards. Voilà donc on a profité donc à Kilas Betouma donc Patrick Bemba. Donc il y a la caméra vraiment donc mes fanatiques n'en ont profité na on a beau congolais zalana mutema ya kolinga moninga no congolais lelo même na bamboka bapaya biso na biso to obomana tozo exemple ba nigérien ya bandibu koma bazana bolingo ya bango na bango so to zibolingo na Congo na biso e ko kende liboso boss de boss Maurice Premier Diego Kao Maurice Premier site na biso Congo ya sika balbi Maurice Premier Diego Kao na site na biso congolais nyonso o alingi a découvrir vie de loin to bota la vie de loin a na site oyo Congo ya sika balbi Congo ya sika Congo ya sika Congo ya sika avec Nadège Ibwa Congo pire petite ya vie na mo pepa sika Nadège Ibwa Congo mo pepa sika pire petite ya vie na ayuna Merci beaucoup Bozaki Béni dans la biso monde entier na site où ya makasi Congo ya sika et les bio maramba sika. Merci na boss Maurice Premier le Diego Kao Sadi Mutakenda poto tongo abanda masola site tongo. Merci na Patrick Bemba Zalaki na caméra. Merci na Dadizola en tout cas mon confrère malgré mon internet que tous ensemble boza mnoka connecté pour makamba sika ezali ana kati ya siko ya sika na yebisa ki bino to na ba innovation to na maramba sika. Bijou Diakam Talara site au Rita depuis Londres, Talara Cito, la championne des championnes, ça dit Anibo, Talara Cito, depuis la Bossadité, depuis Paris, Mabita, Brigitte, TK, en tout cas Talara Cito. Boss Maurice Premier, Diego Kao, les bâtons de Moïse. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge fezo ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili.